Merci, Papa DSV, Kunana Mboka Pupertal. Merci na balandi nyonso ya Radio Lisolo, na pesi bandeko oyo bazolanda lelo 30 juillet 2011. Na gonga 18h na pesi bango nyonso mbote. Ngai komo nanga Clarissa Kwala. Azali wana Allemagne. Na Essen. Lelo na émission à chaque samedi 18h. Na kolobela Royaume ya Bolingo. Titre ya lelo ezali Royaume Mokili ya Bolingo. Royaume ya Bolingo ezali nini? Royaume ya Bolingo ezali tango moto akokota na kati ya vibration ya bolingo. Tango moto akocultiver bolingo, automatiquement akokota na kati ya royaume ya bolingo. Na kotalisa ndenge nini royaume ya bolingo ezalaka? Na kotalisa mboka ya bolingo ezalaka ndenge nini? Question na ngai kozala ke est-ce que soki nga nalingi kovanda na moto et que moto wana asala mabe na tango ya kala. Na tango ya kala moto wana asalaka mabe. Ena moto mosusu akoyaka lobi te ozana moto wana te parce que ye na tango ya kala ye asalaki mabe. Donc ozana ye te. Est-ce que na tango ya kala tango moto wana asalaka mabe nga nazalaka na ye? Nazalaka na ye te. Est-ce que moto wana nana a changé te? Est-ce que moto wana azali kaka moto ya kala wana? Denga azalaki kaka na mabe wana? Ou bien moto wana sa changé? Ou bien nga na yebi moto wana na tango oya sa bongwami? Maintenant pona nini il faut nga na kenda ka kokundela makambo oya moto wana ya kala na kenda kokundela ngo nakenda ko étudier makambo na ye ya kala nyonso pona kovana na ye. Donc pona kovana na moto ezalaka te, ezalaka komona vibration ya moto, ko sentir vibration ya moto nde wana nde ovandi na ye. Nakanisi ezali nde kotala nde vibration ya moto, kotala ndenge nini moto aze ako évoluer. Parce que moto a changeaka. Moto azali vibration. Moto a évolué ke.
akolaka. Est-ce que na tango nga na botami na tikali kaka bébé? Est-ce que na tikali kaka bébé? Non, na tikali kaka bébé te. Donc na longoli na kotambola makolo mine na bandi kotambola e na kokola te après na boti susu bana. Donc eloko nini eko se passer na kati ya moto? Na kati ya moto évolution ezali évolution. Donc évolution ya moto bamona kango. Romona évolution ya moto na miso. Maintenant kati ya moto ndenge moto pa ko changer. Okoki pe ko sentir yango pe na ba vibration. Ko moto wana azali ko changer. Na motino na yepe na façon na yo ya ko s'exprimer, ya ko loba, ya ko tambola, na koki ko yeba que moto wana pe a ko changer. Maintenant est-ce que soki ngai nazo tanga Bible, na tangi Bible, est-ce que ngai na lingi nzambe na kolinga nzambe par rapport ya foi na ngai ou bien na kolinga nzambe pona buku o babengi Bible? Question ngwa. Donc ngai na kolinga nzambe ezali te par rapport ya Bible. Ngai na kolinga nzambe par rapport ya conviction na ngai, ya foi na ngai et ya témoignage na ngai. Et na ndenge ba révélation nzambe akotalisa nga ba révélation. Ni wana oyo nga na koloba ke nga na kosololaka na nzambe. Maintenant soki moto alobi ke ngai na kotalisa yo que Bible ezali na ba faute. Mais soki moto alobi atalisa nga que na kati ya Bible ezali na ba faute, que ezali bakosa na kati ya Bible. Mais oya ngai na Bible ezali ni? Bible ezala na ba faute. Bible ezala na ba faute te. Batumba Bible te. Oya ngai Papa DS va sengi maloba. Allô? Allô? Ah, ok. Pendant la moni azwa maloba. Aso. Ah, merci. Merci, Papa DS. Merci. Donc, oui, nabana koloba ke. Soki mota ayebisi ke, na lingi na talisa yo, na kati ya Bible ke, Bible ezali na ba faute. Ou bien, Bible ba truke ke Bible. Mais okoki na yo ko moto akoki na yo ko sala musala wana ya ko luka ko expliquer que Bible ba truquer yango. Mais quel rapport na foi na ngai? Quel rapport na témoignage na ngai? Quel rapport ezali na ndenge nga na ko ndimela nzambe? Donc moto akoko sala na ye ba recherche wana, mais akosala ba recherche wana pona aluka sikoyo ko convaincre moto mususu pona koloba ke na kati ya Bible wana oyo ngai natangaka ezali na ba faute. Mais koki kozala nango na ba faute, ekoki kozala nango na makambo mabe pe na kati kuna. Mais na foi na ngai ezala na rapport te. Parce que nzambe azalaka na kati ya Bible te bandeko. Bona nane na kimia nyoso. Nzambe azalaka na kati ya Bible te. Nzambe nde azalaka na kati ya moto. Maintenant soki nzambe azalaka na kati ya moto, batumba Bible te. Moto ayaka ko dévoiler Bible aloba kezana ba faute. Mais oya ngai na Bible nini? Est-ce que nzambe oya azali na kati ya na moto, oya avana na kati ya moto, Saint-Esprit avana na kati ya moto, akokima pona batumbi Bible? Mais likambo wana sikonga na kamwaka moto akolinga ko bebisa ba énergie na ye pona kolinga ko démontrer na bato que Bible ezali na ba faute. Est-ce que moto alandaka nzambe ezalaka par rapport na Bible? Ezali bato bayebi nzambe te. Bato basololaka na nzambe te. Lokola moto asololaka na ye na nzambe te, atangaka Bible,
akanisi que soki nga nakomi kotanga Bible nde nakomi chrétien. Ndeko, illusion na illusion, vanité de vanité. Est-ce que moto akomaka chrétien mpo natangi Bible? Question na nga wana. Est-ce que moto akomaka chrétien mpo natangi Bible? Mais comment moto akoki kosilisa baénergie na ye ta mpo na koloba na kolakisa na mokili ke nga nalingi na démontrer que Bible ezali na bafaute? Mais Bible ezala na bafaute, ezala na bafaute te. Bongo nzambe yango alobaka lisusu te ou bien alobaka? Otanga badiscussion mosusu bato basalaka. Donc moto azali na ye na témoignage te, moto ayebi na ye qu'est-ce que c'est nzambe te, asolola na nzambe te, akomi kokanisa ke soki nga nazwi livre na réciter ba verset biblique nyonso wana nde na yebi Bible. Moto ake ko réciter histoire ya 1900 ya 1800 azwi yango atie na cerveau gauche na ye, alingi kolakisa ke ezali en rapport na témoignage ya moto. Bandeko, eloko yango nini soki roi Ndinga Nkuvu atekaka mboka, eloko yango nini ekomi ke lokola roi Ndinga Nkuvu atekaka mboka ekomi problème ya bakongolais nyonso, ekomi problème ya royaume Congo nyonso, ya moto nyonso. Donc lokola Nze Kabila asalaki atekaki akotsi bapaya na kati ya mboka, lokola ye na mindoki na kati ya mboka, ye moto azwaki décision wana ya na bato na ye ya kokota na mindoki. Donc ekomi sikoyo faute ya bakongolais nyonso. Donc bakongolais nyonso bakomi faute wana bazwi yango balati yango epa na bango bien ndenge nini. Mpona nini ekomi oyo eza nyonso wana eza bakestion nga na mituna. Mpona nini soki mpona nini question que bamindele bamembelaka biso Bible? Est-ce que moto na moto asoso na kati ya famille na ye mondele moto amemelaki Bible? Est-ce que mpona nini eloko nini ekomo pousser moto aloba ke mondele amemelaka biso Bible? Et alors soki mondele amemeli ngai Bible, mais Bible ezali livre. Maintenant soki mondele amemeli ngai livre, donc nzamba koloba isusu na kati na ngai te ou bien ezali nini? Hein? Mondele amemelaki biso livre, amemelaki biso Bible. Et alors amemelaki livre Bible te, amemeli ba livre belé. Et alors soki donc mondele aye na Bible na Afrique, maintenant ezali problème na ngai oyo nzamba akoki su koloba na ngai te. Mais wapi rapport na eloko oyo colonisateur amemi na Afrique et oyo babengi Bible na nzambe oyo aloba na kati ya moto? Wapi rapport? Nga na komona rapport te. Tango mosusu moto akokota wa apesa nga rapport wana, apesa nga liaison wana oyo soki mondele amemeli nga Bible nga nakomi zoba parce que mondele amemeli nga Bible. Soki mondele amemaki Bible pa roi Ndinga Nkuvu, wapi problème na ngai? Ekomi problème ya bakongolais nyonso, ekomi problème ya ba famille nyonso, ou bien ezali problème ya roi Ndinga Nkuvu ye moto azwaki baptême kuna ye moko moto amikweisaki wana ezali problème na ye. Mais mpona nini ekomi sikoyo kotia relation yango na mokili mobimba mpona kotalisa bato nyonso ke bato nyonso baza bazoba ou bien ezali ndenge nini? Mais wapi rapport ya nzambe na kati ya moto na Bible na livre? Wapi rapport? Bandeko nanga boyebisa nani nga wapi rapport oyo ezali na Bible oyo moto akomi ya 1200 pages na nzambe? Wapi rapport? Nzambe alobaka na kati ya moto, nzambe alobaka na kati ya Bible te. Bible ezali ensemble ya batémoignage ya bato. Maintenant eloko yango nini moto akokoka kodevelope bakapasité na kati na ye te, aluka kaka koluka kodemontre na bato ke Bible eza na baerreur? Minga na sana yango nini?
Bible ezana berero te songa na lali pongi na sengi na nzamba talisa nga makambo. Nzamba ko talisa nga makambo. Ndeko. Omona ka ba discussion mosusu awa oyo te ko kipe ko bomisa bato pona bozoba. Kaka pona bozoba bato bakoki ko bunda, bato bakoki ko bomana pona bozoba. Donc motadui livre a komisi livre lokola Bible a komisi yango ke eleki nzambe. Abomi pe voisin na ye kaka pona Bible. Mais nzamba lobaka na kati ya Bible te nzambe nda lobaka na kati ya moto. Ndeko. Donc bato ba komisi nzambe, nzamba komi mondele, nzamba komi moyindo. Et pas na bango ke te wana ezali nzamba mindele, wana ezali nzamba miyindo. Mais ndeko. Ngana kamaka nzambe oyo akomika ka mindele na nzamba akomika miyindo oyo ya nzamba ngo ya ndenge ni. Ote wana ezali ya ba mindele, wana kuna ezali ya ba miyindo. Donc ba séparer. Après pesi nini ekopesa bitumba, après ni bato babundi, bato babomami. Lokwa Hitler ayaka kina théorie ani. Hitler ayaka kina théorie que race supérieure ezali balma. Awutaki pe Autriche, akoti awa na Allemagne, akoti théorie, bato bandimi et bato pe basali guerre, bato pe babomami. Pona nini? Parce que biso to la race supérieure. Mais yo za la race supérieure te. Problème nanga na kati wana za nini? Biso nzamba lobaka na kati ya moto. Donc ezali nini? Ezali que il faut kaka ngana démontrer na bato que ngai na nazali moto na démontrer que makambo. Mais ezali makambo ko démontrer makambo te, ezali makambo ko expérimenter nzambe na kati nzambe soki ozana témoignage, soki oso sala expérience na nzambe. Est-ce que nzambe oso yoki mongongo ya nzambe? Question mobimba ngwana. Moto asa yoki mongongo ya nzambe oyo azana témoignage na nzambe akota. Parce que confusion eleki makasi mingi. Moto atangi Bible akanisi ka sololi na nzambe. Mais nzambe balobelaka makambo ya nzambe te, nzambe basololaka na ye. Différence ngwana. Nzambe balobelaka ye te, nzambe basambelaka ye te, nzambe basololaka na ye. Parce que nzambe azali omniscient, azali omnipotent, azali omniprésent. Mais ndenge nini nzambe oyo azali omniprésent, yo betaka kama solo ya nzambe mosolo na nzambe te. Eza lokola moto oyo moto mokolo témoignage azana nini na bomoi, moto mosusu akumosala témoignage ya moto wana. Wana nini fond de commerce babinga kango. Fond de commerce. Jésus tanga kufi bato bazaki na ba témoignage ya bango moko te, basali nini et comme fond de commerce na bango to sali ba église bato bakumo ya kopesa mabonza parce que il faut ko ya kosomba liloba. Il faut ko ya kosomba siko liloba. Donc mutaki no pesa mabonza asombi siko liloba. Mais moto akobosa na ke yemo kazali Bible. Akobosa na ke nzamba loba kana kati na ye. Mais yende matoye kangama ako kanisa que il faut qu'il ne pas ya moto mususu parce que moto mususu wana leki na valeur. Mais ndeko. Mais yo zali Bible mobimba tango ko kende na kati église wana ko kende na Bible na yo mobimba na kati ya nzoto na yo oko kende pa moninga mususu. Moninga wana leki ona ni. Omoni pa bato babomana. Omoni pa bato bazala ba complexe. Donc, moto a utilisé cerveau gauche na ye na ati histoire le passé. Ati le passé na kati ya cerveau gauche na ye. Na ba date ati yango na kati ya cerveau gauche na ye, après ye akanisi alingo impressionner bato na ba date. Mais ngana sala na histoire nini? Histoire ezali histoire. Tango ko beta lisolo ya roi dinga kuvu ezali histoire. Tango ko beta lisolo Mobutu ezali histoire. Tango ko beta lisolo Nze ezali histoire. Ngana sala na histoire nini? Parce que ezali le présent moteko ego compter parce que balobi nzambe azali
présent. Mais ce que nzambe azali omniprésent. Mais donc ngana kolinga nzambe atianga makambo ya sika na kati ya mutu. Ngana kosola na nzambe. Molio na luka na sola na nzambe te, naza na témoignage yanga moko te. Non. Nakoma kiluzo wa témoignage bato mususu. Bato wana bakufi te, bazali wana nakoma interpréter ngo na ndenge nanga, nakoma pesa na mokili. Wapi bolingo? Wapi bolingo? Okuma osala copie. Donc copier kuna, oye nango ekomi ya ngai. Donc na copier kuna na ye ekomi ya ngai, na kuma obeta nango lisolo. Mais témoignage ya mutu basala ka témoignage ya mutu bazwaka ngo te, ezali témoignage ezali mutu a vivre likambo. Mais comment yo koma siko mutu wana na kufi te, ata mutu wana soka kufi. Yo po ko beta lisolo ya témoignage yango lokola mutu wana ye moko te. Mutu aye na témoignage na ye, aye na makambo na ye, abimisi yango. Maintenant siko bato mususu bakmo zwa siko basa siko nango siko nini fond de commerce. Mendeko. To komi na ère ya verso. Et na ère ya verso elingi koloba nini? Ère ya verso elingi koloba ke fanatisme esili. Fanatisme esili. Makama fanatisme esili. Makambo ya kosala ba fond de commerce na ba témoignage ya bato esili. Ekomi ngai rôle nanga na planète Terre ezali nini? Wapi oyo yanga témoignage? Wapi oyo yo don batia na kati ya nzoto na yo? Wapi oyo yo don? Bimisa ngo pona mokili avancer. Ezali susu te que ezana nombre bato moko bo basalaka, ba mususu balandaka loko bangulu. Makambo wana esili. Et na ère ya verso ezali pona kolakisa nini? Na ère ya verso ezali ère ya information. Ezali ère ya discernement. Ezali ère ya transparence. Na kumane na point wana. Ère ya transparence. Ère ya transparence elingi koloba ke makambo intention nanga ezali nini tango nazo loba. Intention nanga ifo ezala claire. Moto ayeba intention nanga ezala na sima tango nazo loba. Donc tango nga na yebi ke moto azali na foi na ye, moto azali na témoignage na ye, et que moto ye moko azali Bible. Mais eloko ngo nini nga il faut na luka ka kozwa raison pona ko convaincre moto mususu pona nini? Eloko ngo ezali nini? Soki ezali ka pona ko luka bitumba te. Soki ezali pona ko luka bitumba te, eloko ngo nini il faut nga na convaincre moto. Nga na ko convaincre moto te, na kotika ye na foi na ye. Mais non soki tango na kotika moto wana na foi na ye, eloko nga la kotia na katikati entre nga na moto wana ezali kaka respect. Ndeko azali na foi na ye, ayebi pona nini ya kolanda nzela wana, nga pe na kolanda nzela oyo tokokena na respect. Et na communication ezali nini? Tango nga nazoloba oninga koyoka, tango moninga pa azoloba nga nazoyoka. Tokokena ba base wana. Maintenant okomona ke na bamboka na biso ezali kaka ke il faut kaka nga na démontrer que nga mutu naza na raison. Na politique, na ba religion, na ba musique, ezali kaka ndenge wana. Okomona mutu akosala politique, tango akosala politique na ye, ako dénoncer parti mususu wana que bango baza na transparence te na ba élection. Mais tango nga na yebi déjà que bango bana transparence te bako truquer ba élection. Mais eloko nini nga na kokenda kuna kosala nini? Ezali ka pona na loba kaka ke na accuser ke kaka ke bango bako truquer. Donc na ko projeter ba makambo na nga moko epa ya bato mususu. Mais soki nga na yebi déjà que transparence ezali kuna te, mais eloko nini nga na kokende suku sala kuna? Pona après na provoquer bitumba, après bato bakufa. Okomona moto akolobela bamindele basalaka boye, azali victime, ye azali kaka na kati ya rôle oyo ye azalaka victime. Oyebi soki bamboka na biso ko marché te, ezali parce que mindele basalaki boye. D'accord, mindele basalaki boye. Solution yo meme za nini? C'est bien beau de dire que mindele basalaki boye. D'accord, mais solution oyo meme za nini? Ote ya biso eza ya biso. Ya biso eza ya biso, ya bango eza ya bango. Mais yo moko ko critiquer que mindele basalaki mabe.
mais ceux mindele basala ki mabe soki ngai na ko critiquer bango il faut ngana même solution mais il faut pas ngana même kaka critique pona après na loba ko to séparer mindele kuna miyindo kuna wapi le vivre ensemble ya air ya verso oyo to komi nango ezali air ya le vivre ensemble donc mutu na mutu o azana révélation na ye akomima révélation na ye parce que révélation ezali loko yo et faire progresser mokili donc soki natali bien tango nga na ko dénoncer que baninga kuna bako tricher mais solution yo meme ezali nini puisque yo mutu ozana vision que bato wana bako tricher oso lobi yango déjà que bato wana bako tricher l'élection mais même solution au lieu yaka na solution yo ko yaka kaka ko accuser bon après siko bato babunda bato bakufa non ndeko tokomo changer ba stratégie tango yo moni déjà que bato wana bako tricher na ba élection même solution tia solution na mesa lobanga solution na ngango mais bato basala ka politique ba yebaka que élection ba tricher kango na bato na ba électeur te élection ba tricher kango déjà na programme basala ka programme machine wana we yala kawana ordinateur ezala kawana disque batiaka na kati wana ba programmer na sens que moto yo mutakozwa ba élection donc tango bango bakotia disque wana bakotia CD ou bien programme wana ezwi ndamba ezwi ba voix ya moto mususu wana ekena ngona voix ya moto ako gagner o bango baso ba programme mais bato basala ba discussion te ezalaka te nombre ya bato bakenda ko voter kuna nde yango mutepesaka nombre ya bato ezali nde programme o déjà basi basali et programme yango ezali na maboko ya bato ba préparer ke élection mais non bino boye ko voter so bino bosisi ko voter sili bango bati programme na bango maintenant na programme wana ko sala nini et ko bimisa déjà carrément que moto oyo boye ye mutako gagner donc bosala ba débat politique te bango to bazana programme yango c'est ça qu'il faut connaître donc bato bakozela nani parce que nga na ko développer nani papa na ngai soki na développer sili après na pesi maloba parce que na message moko akobimisa na kati ya wabo donc na ko linga kobimisa royaume bolingo zanini na ko linga kotalisa royaume bolingo zanini donc na ko pesa maloba malembe maintenant tango nga na yebi que ezali na bato oyo baza babengi bango ba chrétien ezali banani ba chrétien ezali bato oyo bako développer bolingo bako développer amour christique na kati na bango ni wana babengi bango ba chrétien donc moto aye bango ou bien ayeba te ba chrétien ezali bato oyo bako développer amour christique na kati na bango ezali kaka bato balobaka alléluia amen te ezali kaka bato balandaka Jésus Christ ngulu te ezali soko lobi ko yo ezali chrétien ezali que yo ezali na kati ya vibration ya bolingo vibration ya rayon rouge ni wana chrétien donc tango ngana ko cultiver bolingo na kati ya motema na ngai parce que bolingo ezaka na motema bolingo ezali vibration bolingo ezali ba hormone christique ezaka na motema et tango ngana ko cultiver yango de wana ko développer bolingo de wana siko ba kobenga nga chrétien donc soki moto mususu akochola kanisi ko kozala chrétien ezali nde kozala zoba mais parce que ye moko ayebi te mais na ere ya verso moto nyonso ayeba ke kozala chrétien ezali ko cultiver bolingo na motema et ko vivre bolingo et ko manifester bolingo et ko rayonner bolingo ni yango wana sikoyo kozala chrétien donc na kotalisa ke ezali nango na sens te ya kolinga ko convaincre moto ou bien ya kolinga ko transformer moto ezalaka saint esprit moto ya kovana kana kati ya moto ko transformer ko moto ezali te que tango ngana zo loba na radio boy ko moto akoma transformer ezalaka saint esprit moto ya ko transformer ko moto uko kena na église ningo olingi tango ko cultiver bolingo te saint esprit ko ya kovana pe na place wana te et que oza pe na lumière na yo te donc ezali te que parce que pasteur ako prêcher ako ganga makasi que wana bato bakolamuka soki ezalaki na sens que tango pasteur bako prêcher nde wana sikoyo bato bakolamuka kasi mokili mobimba ese elamuka donc ezali nzambe moto alamisaka moto ezali pasteur moto alamisaka moto te
ntango moto azokende na église ezali mpona kosala nini ezali mpona partage ezali te ke mpona kosatendre ke pasteur moto akolamusa ngai non namoni papa na biso zambwana akoti awa napesi ye maloba. Ya mama kwala na bandeko nyonso bozali kolanda biso na radio lisolo awa natombeli bino pokwa elamu mpona baoyo boza na kati na mikili ya poto kuna na mikili ya Afrique. Mpona sujet lelo oza kodevelope mama kwala bo toza kati na yo awa na banza osi olekisi ja première section ya développement na yo sikoyo tokomi na point où na nayeba mpe koma na kolandela yo na section liboso outi kobimisa awa concernant apparemment question yo concernant la Bible. Pour nini Bible quelque chose de parole ngoloba na zwaki question yango mais pour na raison ya bandeko oyo bakoyi kozala kibiba to oyo bayo na retard est-ce que oyi ko reprendre question na yo otiango na ndenge yo otielaki yango concernant pourquoi Bible, quelle est l'importance de la Bible na vie ya bato? Est-ce que oyi ko reprendre question pour réponse na eza un peu clair to mutuna na eza un peu clair na tango na koloba concernant Bible? Na loba ki boy na koloba ke nalinga natalisa ke eloko nini moto abandi kokanisa ke soki moto mususu atalisi ye bafaute na kati ya Bible nde wana nzamba koloba lisusu na kati na yete eloko yango ezali nini parce que Bible eza makomi nzambe Saint-Esprit alobaka na kati ya moto azali na communication na nzambe directement Bible ezala wana te moto aya ko démontrer nga ke ezana ba faute ezana ba faute te menga nazali na communication directe na nzambe maintenant pona nini faut na perdre le temps nanga ya kosala ba débat tongo ti pourquoi kaka pona moto aya ko démontrer nga ba faute o ezana kati ya Bible sana ezana rapport na ngai te c'est ça et biloko ndenge wana mokili ekufaka pona biloko ndenge wana pona parce que il faut moto mususu azwa raison pona ako démontrer faute erreur moko oyo ba humain basalaki na kati ya Bible. Mais nzambe Saint-Esprit ya kana kati ya moto ake wapi na peso maloba. Okay, donc na bisika wana ozo tenter ko kenenzela moko na ba chrétien pour dire que Bible ezala utiliser ou bien ozo tenter ko loba ete bandeko oyo ba profitaka pour dire que po ba faute za na Bible ale automatiquement ba rejeter Bible de place on ozali, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui. Oui. Bon, kuna na banza confusion ezalité, ozana raison parce que bato ebele bakomi lelo ko ya précisément babokokiste bakomi ko na expliquer to fongola mokanda tel to ke na tel place tala place oyo ndenge bakomelaki ezana erreur tala makambo oyo bi ale mokanda oyo bokanga yango bobuaka yango wana ndenge olobi mama kola ozana raison parce que Bible esibir ba génération mwa mingi ba transformation pe ezali mingi na ba version ndenge na ndenge ke ba erreur ya solo biso ba chrétien pe toza ko reconnaître que ezali na kati ya Bible mais wana ko iko za la raison te pour muntu a profiter pour dire que soki boza ko bengaka oyo mokanda nzambe un livre saint et pourquoi ekende ko za la pena ba erreur d'où baza ko tirer conclusion que suite ya erreur wana ale désormais mokanda yango botumba yango bolongola yango awa etoko iko ndivra yango suite una mama kwala na banza ozu déjà un plus ya kobeta sete wana parce que renforcer ngo te bongo sikoyo importance ya esprit saint ezawapi parce que esprit saint eyaka wana pona ko balancer bososoli ya ba makambo oyo ezaye na kati ya Biblia sinon te bato musupe bazali atanga pe kutu Biblia te mais soko tali na botambo na ye na pembe na Jésus eza koleka ba o bazali ba docteur même na Bible entre autres ba mama na biso bazali bandeko na biso bazali oyo bazana ba milieu oyo ezali te ezana no reculer na côté intellectualisme oya komona ete balandaka maloba na nzambe to malako na nzambe kitoko kutu koleka ba oyo bakoyi kotangelo Bible de Genèse tina Apocalypse en 5 minutes. Donc kuna mama kwala na banza tozotambla no nzela moko mais eloko moko na kutante ko insister pona banduko oyo bazo challenge ka Bible na mikolo oyo tika toyeba ete Bible eza eloko mususu religion pe eza eloko mususu alors boyebi Jésus tika eza la pencher sur la Bible kakate ou bien sur la religion kakate sinon que Bible awa biso ba chrétien to considérons comme outillage ya musala ba pesio
il faut zana outil ba yebiso sala bilanga et bon no sala bilanga boye sans outillage qui yango toza komona na babokokisi baza ko challenge ka bible bango baza ko ya ko teya ka kibokoko baza pe na outil moko te baza pe na référence moko te et soki ezali baza ko bamba yango kaka mikolo yo parce que bako yebisanga te ke 10 ans 15 ans parce que bazalaki na mokanda moko bako ya ko kotala po baba na ko ya lelo na makelele ya koloba ke bakomi ko ya ko teya pe bato ki moralité to ki spiritualité na babalabala mokanda ngo balokotelango wapi biso tanto kolaki les années 60 70 80 même ba 90 mukanda moko ezalaki te référence ya bobokokiste ezalaka te lelo bakomi ko bamba yango et puis mukanda ebimi na ka version ya peut-être 6 mois passé lelo bakomi ko ya ko utiliser ngo pour dire que tolanda mukanda oyo to tika oya bapaya wana oya bino balokotika ka mikolo ça ne fait même pas 2 jours passé bo collectionner ba makimpa vita na bino oyo nde yango bolingo ya kotelaka bato donc wana rejet biso bible to utiliser comme outillage ke bapesi yo musala zala na Congo oza na Congo te oyebisi na sala bilanga comment est-ce que na kobandela Bible ezali pe lokola école et osali école na yo école yango il faut ko fournir bango matériel didactique comment yo ke no fongola école et puis batu baza na référence mon côté livre mon côté eloko mon côté donc vraiment c'est très critique pour dire que batu bazo ko s'attendre que biso ba chrétien to ko vivre sans la Bible est un outillage principal la Bible ezali matériel didactique pour une école de disciples école de Jésus. Donc biloko ifoto yeba yango ete même nkolo Yesu pendant ancien testament asipota yango nouveau testament eye après ye makambo za na kati eza ko appuyer ete Bible c'est l'unique place l'unique source oyo biso ba chrétien to kendaka kozula une bonne connaissance poto yeba nzambe même si la connaissance là n'est pas totale mais l'essentiel est là l'essentiel signifie et koki pona yo o vivre pe o mona nzambe donc maman Kwala je pense que naza penza na problème de jusque là na de évolution to progrès ya mateya oza ko ya na poko lelo yo donc na kotika yo nanu oloba pe to continue ko yoka comment ko développer na bandeko ba okota comment to ko pota na biso na poko lelo yo tika nzambe apambola yo et puis na pesio antenne kuna. Bon, maintenant point mosusu o na lobaki ezalaki point o na lobaki que est-ce que soki ba kolomba memaki Bible ba utiliser Bible na ndenge na bango pona ko coloniser wana ezali stratégie oyo ba colon ba memi Bible na Afrique pona ko coloniser maintenant wapi rapport na enseignement o ba colon ba pesaki na ngai moto nazali na Saint Esprit na kati na ngai oyo na cerveau oyo nazana motema oyo nazana nazana libumu wapi rapport ba soki ba kolomba ya na Bible so ba yena Bible pona Rwandinga kuvu akeko se faire akeko sala nani ba benga ngoni baptême après si mokonzi na ye kuna mais wapi rapport les gens siko na ngai na tango ya Rwandinga kuvu ngana zalaki kuna te na botamaki te bakoko na ngape bazalaki na bango kuna te mais wapi rapport ekomi kaka kotia nga na kati ya mutu que non ba kolomba yaka na Bible ba kolomba yaka na Bible donc bazwi yango ekomi susko sikoyo stratégie na bango pona ko ya kotia nga nini na kati ya mutu. Merci maman. Na boya mindele alors que to komi na R o ya verso o ya le vivre ensemble oyo le vivre ensemble ni ko loba que ya bolingo oyo mindele ba kopesa biyindo pe ba kopesa donc nga mutu na ko développer ba capacité na ngai pona mondele ale kangai te ezali nga mutu ko développer ba capacité mais nga na ko kena uzwa histoire ya 1800 et quelque pona na yaka nango pona siko eza la stratégie nanga pona but nanga intention nanga ezali nini pona to bombana na mindele ou ezali nini question ngangu wana. Merci maman Kwala na question wana na banza eza très clair que stratégie pona ko détruire christianité ezali ko kene ko luka kaka bapota nyonso oya batu mususu bambeba na bango po o présenter yango comme thèse na yo po ozwa ba hypothèse nyonso ba développement nyonso po se défendre parce que likamoti koloba bango bazozwa kaka par exemple temps ya nzinga nkuvu wana azwi baptême et puis tala bamindele ba profiter sur base ya boyeyi ya christianité mais bazali pe ko bosa na ete bamindele yango pe bazaka na deux groupes o bayaka groupe ba obayela ki réellement liloba na nzambe oyo babatizaki basalaki musala na bango na groupe ba mindele obayela ki avec les intérêts commerciaux bazalaki
o bayazalaki baye mpona kosala esclavagisme bazalaka, o mpe bayelaka mpona kovanda mpe kozwa baminere bazalaki, o mpe bayaki mpona kozwa epuis avandi mpe kaka libela mpo akonzamisa bato bazalaki. Ya fait trop de groupe ya bamindele. Mais na groupe ya baoyo bayelaki na vie chrétienne, je doute ke bango wana vraiment bazalaki na source to na base ya kokotisa babiloko ya esclavagisme to colonialisation oyo. Entre autres, je peux bien facilement me défendre na kaya David Livingstone. David Livingstone ndenge utaka na Londres wana koya ayaka okomona ete comment azako gagner bato na kote ya ba lac Victoria na kote ya est ya Congo kokotela na nzela ya Océan Indien kuna. C'est clair que azali ko négocier na ba locaux, ba indigènes. Et puis na kati na kuna tanga azako ya ba mindele mususu na ba raba azali ko kota pona kokata bato maboko ko konzomisa bato ko yiba ko zo ba esclave. Mais David Livingstone ya yaka na Bible, ya azako te ya kimia, azako te ya liloba na Nzambe, pe avandaki na bato yindo, pe akufaki na bato yindo, voire même temps ba ya ko nzoto na ye na kota Ujiji kuna akufela. Bato moyindo basengaki ete bozwa nzoto na ye bozonga nango kuna na poto, me motema na ye pardon botikela biso yango awa. Bakundaka ye na nze ya nzete ya baoba wana bakundoli ye, bazwi motema bakati batiki na Afrique epuis nzoto ezongaka na poto. Oyo eza ba raison bakoki koyela biso ya nzinga nkufu bango baza nango. Nga mpe na koyela bango raison ya David Livingstone, koma mutu oyo tata oyo atika mokili na atika mwasi na bana na ye na Londres po aya kokufa na Afrique pona liloba na Nzambe kaka. C'est pour vous dire que tozoke na biso 5 sur 5. Bango bake na 5 na bango bayebi koma bamindele baye kokonzamisa biso ba-Africain. Nga mpe na koya na 5 na oyo na kopesa bango liste mpe ya ba-Africain bamindele oyo baya na Afrique bakufela na Afrique pona liloba na Nzambe mpe bateya liloba na ndenge moko ya kosaka na kutu te, sans intérêt matérialistique, parce que David Livingstone azonga na poto avec ba diamante, azonga pe na richesse moko te, mais akufela epa na biso kaka awa na mokili ya entre Zambie na Congo. Donc maman Akwala, merci de sous place na zone sur l'antenne. Je ne trouve pas une raison pourquoi aucun kozwa exemple ya témoignage ya mabe ya mundele oya yelaki intérêt na ya mbongo na ye na sima ya Bible et puis oya koloba ete botika Bible, parce que exemple ngo petit na lelo peza nango toza komona pe ba pasteur o baza koyaka pe baza ba mindele te entre biso na biso, mais baza koya azwaki pe mbongo na ye aliaki pe musuni na ye et puis aza pe ko maltraiter soit église soit des populations, lui se fait riche et puis population ezotika la pauvre na église ne baza toujours pauvre. Ou batona baza ba mindele? Absolument pas. Batona Bible mtestindi bango basala misala oyo ke na Bible ono kuta place Bible zopekisa misala ya corruption, misala ya mbongo, misala ya moyibi, misala ya bikobo, misala ya ndenge na ndenge. La Bible nous dit que une bonne moralité. Place na ba mona la Bible keza ko encourager ba biloko oyo. Rien. Donc raison ni ba oyi ko ya nango mama Akwala. Toza kozela bango ba ya na raison yango. Sinon que même parmi ba koko pe, il y a trop de koko pe bazaki corrompu pas par ba mindele, mais bango na bango ko bomana peza laka. Donc tozela ka bango baya tabaza tozali awa baya o bakoya ko challenge ba maloba oyo nazo musilo antenne mama Akwala. Merci papa na ngaza mbwana. Est-ce que ngai na kokutana na esprit ya Simon Kimbangu ou bien ngai na kokutana na esprit ya Jésus Christ? Sigo Jésus Christ abimelaka ba juif kuna. Ba juif bako tiaka ba témoignage na bango na YouTube, soko komi okoti na kati ya YouTube okomi kaka juif pour Jésus. Okomona ba témoignage ya ba juif oyo bakutana na esprit ya Jésus ndenge bako expliquer ngo na YouTube wana. Mais est-ce que soki moto ayeli ngali histoire ya ba colon oyo bayaka na Bible na Afrique na ngai moto nakutana na esprit ya Jésus Christ, wapi rapport? Wapi rapport? Est-ce que soki ba colon ba du stratégie na bango kozwa Bible bakenda konza bato na Bible, maintenant Jésus Christ oyo akutana kana bato na ndenga molimo akokutana na bato te ou bien ezali nini? Donc bako arrêter siko esprit ya Simon Kimbangu que non kokutana na bato te, ou bien bato bako yaka na ba témoignage ezala mindele ezala miyindo bako yaka na ba témoignage que bakutana na esprit ya Simon Kimbangu te lelo. Mais siko eloko intention na bango ezala nini pona ba propager ba haine ndenge wana? Ezali pona ba boma bato ou bien ezali pona batia bolingo na kati ya bato? Ndeko na ngai sosola nani? Est-ce que ezali pona kotia penza bolingo na kati ya moto tango yoko yela nga histoire ya mindele bazali oya bango ezali ya bango, alors que mindele bako ya ko témoigner Simon Kimbangu?
alors que juif bakoya ko témoigner Jésus-Christ, alors que miyindo bako témoigner pe Jésus-Christ, parce que ezali esprit, ezali vibration. Jésus-Christ est alpha et oméga, ezali vibration. Maintenant moto oya kutanes na vibration wana ako sala ba témoignage na ye. Mais comment moto alongola kuna ayebi témoignage ya moto te abanda siko koloba que non Bible wana eza ya biso te, ya biso ya ba noir, ya biso ya ba noir ezali, ya ba mindele ezali. Mais comment moto akoki ko réfléchir ndenge wana? Ngana ko comprendre cerveau ndenge wana te. Ngana zana problème na cerveau ndenge wana. Alors que mondele akobota ka moyindo pa akobota ka mondele. Ezali wana nyoso na internet, parce que to comme na ère internet, okoki vérifier que mondele abota ka moyindo pa abota ka mondele. Mais maintenant ndenge nini moto akoma na esprit akoloba que ya biso ba noir ezali ya biso ba noir. Donc soki nga na zui révélation na kopesa kangwe pa mindele te to ndenge nini na pesi on en maloba pa nga Joachim. Donc so nga na zui révélation yango ezali ka yangai parce que nazali noir. Mais na yiko sa nini siko na poto. Eloko nini nga na yiko sa na poto soki makambo yangai yanga parce que nazana po noir ezali ka yangai ya mindele za ya mindele. Merci maman. Mama kwala makambo oti koloba awa eza place batu bazolinga ko balancer entre abapesa papa Simon Kimbangu lokumu na ndenge na bango, mais orepe eya d'une façon naturelle, mais bazokende kaka na ko comparer na oyo elekaki na temps ya Jésus po ete bako rape ko démontrer yango ete tala puissance wana puissance yango pe eko mona awa na biso bayindo. Et na profitant na oyo elekaki pa Jésus, mais tika na tangelo babiloko mo bapesinga mikolo basalaki conférence ya papa Simon Kimbangu po na peso commentaire oyo ko zabat ba nokiba ko ba te zambona mutalobi yango. Alors natangi boye durant la période de grossesse de maman Louezi oyo nde baboko kisti ba ko biloko oyo inventionné au Bas-Congo, et c'était devenu un phénomène lorsqu'une femme qui va accoucher mère ou soit son enfant. Elle ne sera pas enterrée, mais les femmes viendront avec des pagnes et les feuilles d'arbre pour souffler sur les cadavres en chantant Kimbangu fula mwana lele, Kimbangu fula mwana lele, qui veut dire Kimbangu souffle l'enfant, ou soit donne le souffle à l'enfant. Bon, voilà, soit. Na pesi moi introduction moi ça peut très clair, mais landa ba makambo za ko ya pour comprendre les réponses na yo. Et un vent viendra souffler et réveiller l'enfant ou le cadavre. Bon, soit. Na seba loibwe. Arrivé le 8 mars 1889, pendant que Mama Louezi était prête à accoucher, les habitants du village constatèrent 9 aigles qui sillonnaient le ciel du village Nkamba et cherchèrent à savoir que cela signifiait. Et cela signifiait. Bazakoye bate que cela signifiait parce que mutatanga ko makambo ndenge komela ezopesa pe mwa muke flou. Alors, nazo tenter ko ya pour bato baya ko démontrer puissance à papa Simon Kimbangu o bakokuza ko comparer na koleso awa. Mais le 9 mars 1889, Mama Louezi va accoucher un garçon et papa Kouyela lui donnera le nom de Kimbangu au lieu de lui donner son nom ou soit le nom d'un membre de famille comme ça se passe d'habitude. Awa bazo tenter pe ko comparer comment Jean-Baptiste ton koles babota maka sanke ba pesa bango ba kombo ya ba famille na bango, mais ba kombo moko eutika na mystique bo ba ange ba ko pesa ba kombo. Awa bazo tenter ko calibrer que papa Simon Kimbangu yepe kombo na ezalaka nulle part na Congo na ba Congo, mais eutaka ka d'une façon la mystique soit na bampumutulendo soit na likolo. Alors 9 aigles sillonnant pendant 3 jours le ciel d'Nkamba. Ceci pour célébrer la venue d'un sauveur divin, d'un envoyé du Père créateur du ciel et de la terre pour libérer les Noirs sous la captivité des Occidentaux, d'un roi prophétisé par Maman Kimpavita, Nembiandangunda, Nekodimpuanga et les ancêtres, venus pour révéler tous ce qui est caché. C'est lui qui a opéré des miracles avant sa naissance appelé Mfumu Kimbangu. Donc, maman akwala, ce qui te considère le document obatino qui est na kotindo yango, batoya babokokise, bazo tantega koloba ete, makambo nyonso oyo elekelaki na Jésus-Christ na niveau ya ba juif kuna,
biso pe awa eye kolekela epa na biso na mokili ya Congo, mais tout en se basant seulement ya ba histoire biblique pe ya koma biloko yango elekelaki na Bible po bakoka kokalibre yango na niveau ya biso ba noir. Donc pona korepondre na mutuya na yo, eske tobenga molimo ya papa Simon Kimbangu po ete tokoka komona Nzambe ubeti tokoka kobika? Ça c'est une duplication ya ba makambo oyo bato oyo baza na bokokiste bazalaki ba chrétien, ba musu bazalaki ba pasteur, ba musu bazalaki ba catéchiste, ba musu bazalaki je ne sais pas moi ba évangéliste. Connaissant bien la Bible, nde bakomi ko retoucher histoire oyo ya kotante ko influencer biso ba noir et que biso pe sikoyo makambo elekaki na Israël, makambo ngo pe yango ka ezoleke pa na biso du. Donc ende ko kwa Kimbangu to bana ko belaka molimo na ye. De place wana ngai réponse na pesio que il n'y a pas question de tobe la molimo Kimbangu qui n'existe même pas. Kimbangu nangai na yo soki tokufi tokozana compte à rendre pa na Nzambe selon misala na biso, selon foi na biso tozalaki nango epa na Nzambe na tango tozalaki vivant. Mabele o ezali kota okola tu te défends devant Dieu. Et puis na jour asuka lobiko ezali eloko moko individuel. Mutu moko akobikisa moninga na ye mutu na mabele oyo akotikalaka na ye kozala te, parce que via papa Simon Kimbangu ezali vineti yaka ya yo na ngai azalaki na nzala, azalaki na poso ya mwasi, ye kuta asalaki ki polygami, ye pe atambolaki neti ya mutu nyonso ndenge atambolaka, azalaki mwana nganga asalaki pe bakisi. Donc il n'y avait rien de spécial na vie ya papa Simon Kimbangu, sauf que tango eko bongo la motema aye pe kosala Jésus. Dire que to bengaka molimo Kimbangu, ça c'est kobelelaka milimo ya bakufi. À vous l'antenne, maman, quoi. Maintenant, question nanga ezali que est-ce que ngai moto o babengi moto, est-ce que pona nini faut kaka naza na problème na na façon na bango akomona makambo, parce que bango ba kimbangis ou bien ba bokokis ba na façon na bango akomona makambo, ba komona makambo na ndenge na bango, ba ko analyser na ndenge na bango, ba ko koma na ndenge na bango. OK, maintenant pona nini histoire wana ekoki kozala te séparément na histoire oya Jésus? Pona nini ekoki kozala te? Parce que balobaki que il faut histoire ezalaka moko. Ngasi kuna kama ka iloko wana siko. Il faut histoire ezalaka, histoire wana ekoki kozala. Histoire pe ya Jésus ekoki kozala. Histoire ya Mohamed pe ekoki kozala. Mais nyonso ezali na kati ya planète awa. Parallèlement, est-ce que balobaki que ezali kaka soki bana ba ko botama na Afrique na poto awa bana ba ko botama te, ou bien na Amérique bana ba ko botama te, ezali kaka na Afrique moto bana ba zo botama, ou bien ezalaka bana ba ko botama parallèlement na kati ya bopito nyonso bana ba zo botama. Mais pona nini il faut ezaka na comparaison moko boye makambo eko lekana na Congo kuna histoire eko lekana na Congo kuna, il faut ba comparer kango na histoire moko boye. Pona nini histoire wana ekoki kozala te evanda nango pe bien propre, evanda nango ekokenda pe nzela nango, histoire oyo pe ya bajuif pe ekokenda nango pe bien propre, ekokenda nango pe na ndenge nango bato nyonso bako vivre ensemble. Mais pourquoi on a un problème avec ça? Pona nini il faut moto mususu asalaka avocat ya Jésus-Christ, ou bien moto mususu asalaka avocat ya prophète Simon Kimbangu, ou bien moto mususu asalaka avocat ya Vuvamu, ou bien moto mususu asalaka avocat ya Nemwana Temi? Mais eloko yango ezali nini? Eloko yango ezalaka nini oyo il faut moto moko telembaka mpona koya kozalaka avocat? Soko olobika kuma Jésus-Christ boye moto moko aye o biso ba chrétien, mais ndeko oso komaka Bible ou bien ndenge ni ozali chrétien, d'accord, yo moto komaki Bible te? Bible ezali moto nyonso akei na magasin kuna asombi, avant nake na kosomba Bible il faut na tuna nani chrétien moko que nasomba Bible, ou bien Bible ezalaka moto nyonso akoti na magasin asombi Bible. Mais eloko yango nini soki moto il faut ayaka kobimaka aya kobimaka avocat ya ba chrétien? Eloko yango ezaka nini? Pona nini moto akoki ko s'exprimer na ye, aye s'exprimer na ye clairement, ana cerveau na ye akomona makambo ndenge ya komona apesi na mokili. Maintenant moto alingo kamata akamati. Mais eloko yango nini faut avocat moko ayaka? Ningana kama ka eloko wana eloko ngo nini va avocat moko yakaka? Parce que Jésus-Christ atinda ba avocat ou bien ndenge ni et biloko wana ekosala ke te bato pe ba bomani, bato pe ba fingani, et bato pe ba kufi na biloko bozoba. Ongana ko benga biloko bozoba parce que et yali on dirait que na kati ya planète terre oyo ezalaki kaka il faut que Jésus-Christ moko azali wana et que bandimine bazali après un point trait.
ezali on dirait que non kaka longi moko akoyaka comme na ye ne mwana ntemi akoyemba livre un point trait ndeko. Est-ce que soki nzambe azali omniscient donc nzambe yango alobaka na mutu moko après akangi baporte na ye akolobaka na mutu moko epuis kaka mutu moko wana mutu akokoka kokoma balivre ya mokili oyo nyonso mobimba obiye ndenge nini obiye ya kongo mobimba kongo ya monene wana kaka mutu moko wana kaka ndeko bima na kati illusion ezali makasi illusion mpenza ezali makasi fanatisme ekoboma Afrique fanatisme ndeko akoya kosala koya kobima sikoyo ye mutu azali représentant ya ne mwana ntemi ou bien représentant ya vuvamu témoignage na ye moko ezali poser nani question témoignage na ye moko ezali nini parce que nzamba kokoloba na ye te akosala fanatisme wana est-ce que nzamba kokoloba na ye te nzamba kokotia makambo na kati na ye te don nini nzamba tie na kati na ye avant nani asala nani ki fanatisme avant nani azwa siko makambo ane mwana ntemi ou bien makambo ya vuvamu akomisa yango siko fond de commerce na ye non eba Afrique oyo komataka te eyaka mpona makambo wana donc au lieu que ngana banda ko développer ba capacité nanga pona pena bimana témoignage nanga imoko pona na pesa pena mokili non na kangamika na témoignage ya moto mususu et nazali prépare ko kina opesa pe témoignage wana mais zali témoignage na yo te ndeko ozali na témoignage na kati na yo ozali bible mobimba mais eloko nini obandi osala fanatisme mais fanatisme wana moto omema mokili na liboso te et après moto atikani na rôle ya victime ote biso mindele ba kolomba mimelaki biso bible non bapesa ki Rwandinga kuvu baptême maintenant natindaki na Rwandinga kuvu akina kozwa baptême wana ezalaki ngai maintenant pona ngana alzwa likambo ngana ya Rwandinga kuvu azwaki baptême yemoka ye pona azwaki baptême ngana latango sikoyo maintenant makambo na ngamoko o nzamba tina kati na ngamoko sikoyo ndana kosalela ngango question ngwana soki moto mususu akolata biloko moto mususu maintenant o batie na kati na yo siko ndana kosalela ngo okobimisa ngo kon témoignage na yo okobimisa ngo kon YouTube ezali wana kote na kati ya YouTube pesa témoignage na yo piso moto nyonso akozala na témoignage moto nyonso don nzamba atie ba don na kati na ye mais loko nini akosala comment peut ba livre okokoma te comment peut ba livre ne mwana ntema ko l'axe exemple okoma ba livre Vital Camera okomi pe ba livre mais baninga mususu we ba livre na ba après ba kozwa sikoyo e ba livre baninga mususu comme fond de commerce na bango non mutu na mutu akoma siko livre na ye pona siko mutu akosala si moninga su fanatisme azate mutu oyo akosala susu fond de commerce na Jésus Christ akosala te na ne mwana ntema akosala te na Mohamed akosala te parce que mutu na mutu azali na mission na ye na kati na ye et kobosa na kate que soki mutu akufa te esprit ekufa te mutu continuer que mission na ye même soki asa bimi na kati nzoto oyo Jésus Christ a continué mission na ye Simon Kimba a continué mission na ye Mohamed a continué mission na ye maintenant siko yo mutu za fanatique siko ya bato mususu wapi mission na yo ndeko totika fanatisme Jésus Christ ataki moto moko awa na liboso wa te pona soki batangi koma Jésus Christ gangi moko abimi so batangi ne mwana ntemi gangi moko abimi yo so kutana ne mwana ntemi est-ce que yo so kutana ne mwana ntemi oyo bimaka gangi wana ndeko totika bo fanatisme non moto na moto abimisa siko témoignage na ye moto na moto abimisa témoignage na ye parce que debe koko leka na malamu te soki debe leka malamu moto abimi siko bakoko na biso est-ce que nga mutu na kolata karma bakoko na nga ou bien karma ya koko na nga ye moko mutu akolata karma na ye